songa mona na milobeli po na ngai za lokwa na mi côté la ngai. OK. On comprend mais batu ba na mboka baza. Ngana ya okuta bango tout. Omoni bango tout. Na jeune oyo oloba na si o alobika côté linga na ndako na kuta bango na mboka oyo. Mais naza parmi batu oyo ngamuta liboso na lekisa ye TV. Caméra liboso na ye. Ah bon? Ah oui, ngamuta liboso. Mas não quero mentir. E ele está dizendo sempre, se realmente a verdade, duas coisas que desapareceram na casa dele. Então, o governo nos ajuda nessa parte, por favor, governo. Estamos a pedir como vossos filhos, porque sempre fala o governo anda atrás dos população. Ba film na ye, bango basali ngai pa fande ona za la fande. OK. Yo le kamikolo naza sérieux mutu oyambaki ngai na émission na yo. Pour na kotuna nga parmi ba organisateurs ya matanga. Ouais, ya matanga nini oyo elekaki. Oui, oui, oui. Ndenge na explication na ebité na émission ngo soki ozo reconnaître ça en place moko na finga ki mama Moindo to na lobaki lo mo ya mabe pour mama Moindo. Ya mula. OK. Ni Roman azana na 26 ans. OK. Oui, azana 26 ans. Pas dans la OK, de bande ko profiter ko kata na ye bazwa mbongo. Ngala ebisaka ye non. Nga fona aider yo. Vi bataille oyo OK luka musala jamais na armée to la police bazwa. Alors na art lobby nzamba ko sunga yo on s'en sortir au suivi. Mais vi ba OK tambosi na ba bar ko ba rapport. Garçon wana az oyo ya nini ya Mario. Azalaka PD. Olobi? Je vous dis. Naza biloko belé. Mabe koti. Naza biloko belé. Omoni banda bando sa ba biloko na bango. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte médiatique. Jamido, c'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez amis intimes, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido, oh, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido. Mbote bandeko balandi ba peut faire confiance pas à la Rose Musique Carte Populaire, les bulldozers de la presse. Toujours dans émission de bino les œuvres. Babil lelo Carte Populaire ayena kanda ya kanda so moinga na va surtout la neti noir naza matanga te mena na kanda bilamba na lataka na plateau bilamba na lataka na émission et dalaka toujours signifié dans ce moment na lati boye na da tellement na kanda tellement méchante par rapport à makambo ezo le karakati ya mboka na biso Angola. En tout cas neto le baka toujours afandi ya yambo ngala benga eshaka Congo Angola. Donc ndenge ba artiste à danger lelo afandi ya yambo yemo pa komi à danger na kati ya mboka ya Angola. Bande ko na lingi to découvrir ngona bino longo avant na yanto ya mafande to senga nanu na notre réalisateur Mulumba. En tout cas bala c'est biso no image wana oyo ezo bebisa monde lelo na Angola awa toza moto za ya kopela toyeba te ezani ni boye biso Fifi connexion makambo yo makambo Fifi connexion za wapi ezani makambo ndenge ekendele ezani en tout cas ba la fait image wana boye bisanga eloko ya modèle oyo l'état ya mboko atelema to atelema te makambo ekomi ko bime zo bima kaka tina ekomi na tel point bokende na ndaku ya mutu alalaka bokende kata ndaku ya mutu alalaka bokiko filmer ndaku ne pour gagner quoi. Bon gagner nini en tout cas quand ta mingi te ba abonné nanga to découvrir ngona bino longo parce que afanda za na biso pe na plateau peut-être so de ça qui ba émission OT makambo ngo comme na biso te lelo afanda ba filmer ndaku na le ba continue na pe mbala mabe ba ko ça m'appelle point d'interrogation contenu ka ba émission mbote afande
mbote carte pilar de la presse moi so azo bangisa bato na te na yebisa yo batutu ba panique ba panique yo mona so boseka émission mo ekei ale mutu nyota luki place l'émission na ndenge na ye akene pe ko bana ko benga na ba téléphone ko finga déjà to message to ko finga mal to message nango ka bongo émission les œuvres eza émission mo batutu ba ozela ra yango oui partout eza l'actualité même na ba binemi ba ozela yango na yebisa donc mona kika réaction ba mo ko koti menace ba mo banditi na ndako na ngai donc yango makambo elobi na ngata papa de nzinga alobi na biso abi biloko bozo carte pila eloko bozo sala boye bake batunye sa bo telema mais boza ka fort boza soudé pour niveau moto to pela na ngola na pela boyete donc monde na tse bango ba angola telemi ba ota biso en tout cas fandi ya yambo parce que lelo to mona yo même mère na yo et ça vraiment fandi ningo za la te to ngona to yeba muto akotaki na ndako na yo wana peye moko lobi ke aza plus dangereux oui ye moko aza plus dangereux que ezalaki no nini botikaki fongo la disperse ou bien ezalaki nini po muto akekota na kati ya ndako no afilme et en plus azoloba ke baza tenga na za na kati na koti na filme fongo la nani botikaki yango place nini. Ok, merci. Elonga liboso carte pilar na ba fongo la ngai eza kokoka. Ok. Yeah. Nano garçon na kotisi na ndako na ngate to ayaki kokota na ndako na ngate na ngamgo na ebike mutu mo akota ki parce que ba fongo les apana na. Ok. Depuis na zonga ki na kuti trace te ke ndako ba fongo la ki na monika vidéo ebimi. Alors, c'est que mutu wana asalaki déjà atripaki ba fongo la nga ndako. Ok. Yeah. Na yoko comprendre kala mingi te na belelaka awa bakotelanga na ndako bazwanga valise bilamba bazwanga passeport oui billet nanga bazwanga téléphone nanga to luka moyibi amona na te mais lelo moyibi ye moko ala komibimisa na voja sali na donc ayebani moyibi yeah mais avant baya koyiba to avant vidéo ebima mama Moyindo ayaki na ndako nanga et na senga na plus de 8 personnes nous faisons ya oui Mama Moyindo oyo akufeli oyo nga fande na zwaki temps ya kolobela ye na micro temps ya ko expliquer mawa o mama Moyindo azaki nango ya ko tambola pona ko expliquer batu tout na ko zwa bambongo oui to mona ki vraiment bambongo ya ba oyo utaki Kongo nga mutu na kende ko zwa ngo ye na pesi mais nazo comprendre te mama Moyindo premièrement bandaki na émission moko Gabriel asalaki Gabriel Bolembo tango asali émission alobi ke na kati émission na ye alobi ke chef afande to solo la kana ye makambo tu alobaki e ko sala ke mama Moyindo alanda émission te ye place kaka kombo ya afande donc na ebite so ngana zaka na problème na ye to azaka na problème nani oyo ye aoluka problème pananga. Mais problème oui nana ça na problème n'était que maman oyo bayambi bakambi biso na bamboka oyo soki lelo toza ba fan de na loba ngo na ba émission tout grâce ya ba maman oyo mais soki ya na problème na ngala na kata motema aluka façon nini oyo ako réagir na mona benganga na téléphone na ya ngai na justifier oyo Gabi alobaki Gabriel na kisasa ngai awa na pesi Gabriel maloba po aloba Soui Gabriel a ebisaki mama Moyindo luka nzambe ya solo luka église moko vanda eza conseil on de konyoso apesa ndeko na ye eza problème na ngai te alors oyo alobaki nanga pona komisa pa Gabi alors nga moyena komisa pa ya Gabi ezate parce que place bango ba bandi relation na bango na zalati ngai na yebani na Gabi awa na Luanda ba film na ye bango basali ngai pa fande ona zala fande. OK. Et ole kamikolo naza sérieux mutu oyambaki ngai na émission na yo pona kotuna nga parmi ba organisateur ya matanga nini oyo elekaki oui ndele na expliquer que na ebité na émission ngo soki ozo reconnaître za place moko na finga ki mama Moyindo to na lobaki lo mo ya mabe pona mama Moyindo. Bon là je sais pas parce que so to bi mama kambato to ngasa mama kambana news tout c'est que to sale loté si ne baba justice de Dieu yana bongo ne ba ko mo lobati donc nzambe mo ka yebi mto yenda ko sambisa biso parce que to faka mission ana to finga ka mututé to kretara mututé to lobaki malamu to lobaka bolamu ya batu batu ka saza na mbo siko yango na lina yeba mwana ouais
yango nani na ye basiko na ba abonné na biso nyonso ya Gemidor na ba oyo bani bakoma ba abonné na biso toyeba ensemble vidéo wana oyo ekomi ocirculer na internet parce que moto afilmaki avant de faire ngote ngai personnellement ngai nazwi yango na kati ya ba groupe ya internet nazwa na kati ya ba groupe internet ndenge ezo balance na kutani nango pe na moni ngabite lokwa na yebi ndako afande na mo be on ndako afande mais na lokwa biso Gemidor to yamaka mutu oyo aza na ba œuvre mutu oyo azangi ne œuvre to yambete po émission ezo dans les œuvres tellement que na minute afanda commis surtout à danger 2 fois parce qu'on a déjà attaqué na matanga ya Dani je crois on a déjà attaqué artiste gars ya mboga oyo si qu'on allait ba mutu a fallu filmage je n'ai pas moko artiste bon filmage mais asa moko artiste jouera pas président je t'aime jouera pas président je t'aime président je t'aime en Hollande émission oyo comment c'est possible nga fan de lelo oyo na hotelemela banti fale ba finga président je t'aime ba finga ye na mona mwana na ye moko boye a se paraître ye moko alobi mais vu que garantie na nga ezali ba marambo ebele il faut na remplacer na ndako moko oyo ezali kolo na nga ya étage on comprend et ça là que le roi ba matériel na biso ezana mulumba caméraman a comment utiliser en place ya montage ya comme ça on quoi place neka ya montage na eka ya montage en attendant ya tiba moni ndako eza bongo parce que eza su ndako te toza ya vanda soupe na te mais ndako eza na condition ya bien na futa rango na prime moko ya likolo on comprend naza na douche na kati tout na kati so continue TVT mais ordinateur wana eza pe na prix mais c'est normal on a déjà attaqué la fois passée oui ba valise biloko wana nyonso important ba valise bilamba oyo belé place wana donc soki na ndako na ngeza ki bien biloko nyonso bien naza sire ngo ça le plaisir alors à moni TV zate matela mais ça peut pour la boss nyoto tu ya publicité ba sali publicité pour na afande et tant que moko ya ba balobeli ya artiste na mboko oyo ndenga moko na bengaka ye chaka Congo ya Angola parce que ce qui artiste lelo bi problème afanda telema bino moko bomoni ba téléspectateur bomoni ba boss nyonso to bana six bomoni papa de yonzinga yo bomoni pona makambo chaîne to robi menacer pour na ezana batu moko bazo yimboko balimba ko misongo on de chaîne de moko omoni idéologie o ezaki TP ya kaka yango parce que na ba chaîne privée net chaîne na boye Gemidor TV Gemilove boko tale kambo ezo boma ba filmer ndako nanga po naza na TVT na kati ya ndako na longo baza na TVT bazo e banga pe sou bien te po naza na TVT na wala radio te wana fogan esa fogan na monaki yango bazwa ngani ba yiba butija bana pesa olambe la te eloko olieza bazwa valise ya bilamba odaka na banjungu basani ka yango ne panzana bazwa valise na nga ya bilamba na kati ya valise ezaki na passeport na nga billet na nga mikanda na nga tout ezala na kati ya nini wana donc ba neutraliser nga na kati ya mboka oyo nakoza na droit ya robima libanda te bazwa ngai na téléphone na ngai ya A12 petite sœur na nga pesa nga utaka nango Brésil on comprend donc souci na bango eza nini bango faut basilisa afande basilisa afande parce que mais baso afande fait que vous avez problématique to ne ponga bana na yeba afande na mona afande na yebi teme na mona mboko mobimba ezaka so likamane kweli kaka ya kombo afande faut doyer mataka ka juste eloko nini yo sala pomboko mobimba bayina ka yo mutu moko bon en vrai dire songa mona na milobeli po na nga ezalo kwa na mi côté la ngai on comprend mais batu bana mboka baza ngana ya okuta bango tout omoni bango tout na jeune oyo oloba na si o alobika côté ngana ndako na kuta bango na mboka oyo mais naza parmi batu oyo ngamuta liboso na lekisa ye TV caméra liboso na ye ah oui ngamuta liboso asiko bato na kuta na ki okuta idéologie moko na kati ya mboko eza nini eza ke eza na mutu moko abande ko s'approcher pembeni ya mama étoile mama Gabriel Bolembo mama Top ye ayaka obetela bango ka masolo que omoni na minute oyo mutu wana natanga bakombo omoni je t'aime wana yinde ngazana boko pese kutu espace na mboko te on comprend bomoni mobutu boko pese espace or que bazaki babinemi na ye avant biso to ya na mboko on comprend sikoyo omoni ba film ya Gabi bazwaka jo wana batia ye kutu
a joué mobali à Gabriel donc bazui batio déjà aux na place mo batu bako mona yo OK nga fande na sala te na mboka na ye ko ya to ye ko démarrer au monde ba film ndenge ezalaka film retour nango ezalaka et c'est pelisa Congo nana takaza na PC bambote ba retour ba film kombo zotanga mamingi ya fande moni place mabe bandaki OK da place ba inela yangwana sikoyo tango kombo ngai pe na hotela ke na artiste quand même na kamba groupe nene lokola les étoiles d'Afrique ya mama étoile ah oui mama na ngai a respecter nga nana benganga fande te abenganga ka chef afande apesa nga ba respect moko be vraiment sikoyo soki mutu moko pe olinga zwa respect pa nanga faut pe à se respecter OK comment c'est possible ba na kotika musalo to sala pona na kumisaka mutu moko boy oyo aza kame aza dignité na milieu na biso artistique OK omoni ba place oyo esalanga batu bakoma ba place oyo bimela grand bango to amona mabe yo zaki awa même na ba matanga oyo donc tant que tu déjà premier wana omoni ke ba même yo ba ngai ba salaire yo pour continuer ah mais oui là je sais très bien ba bandaki yango déjà ba ndiango pe déjà ba OK nango kaka bongo ba pire de mal baza wana akolinga te en couleur TV te neni en couleur batu ba otale boy ba oppressé boy pour na ye sale monter ma passe en couleur je te salue là où tu es ya amoni ba en couleur ba sala ba musana bango ba Lisa Queen ba sala ba musana bango omona bena ke mutu moko a sepela na ngote ba shusha lumière ba sala misana bango omona be mutu a sepela na ngote mais mutu wana yo sala ndole ka bango c'est ça le problème ouais problème est bon mabiso yango wana donc so ngalelo na za ba ennemi ya batu na ingénieur Mulumba pardon vraiment c'est là nga ba extrait ya ba film na ndambu ba na balancer ka ba mikemi omona ke ba extrait nyoso ota batu ba omenacer nga ba na kati bolo ka bango na ba film na bango ba tourna na nanu te yo omona te er nyoso ba pesa ba rapport na yo ya beta na ba na clash selva esa la jete le congé bo kamponi congé faire la kamponi après ça je connais pas de faire allez c'est ça c'est problème si yo ka chega na zobe vai chamar o som de passa aqui chama mesmo nayebi bato oyo place batelemi baza na bato oyo baza mwa mwasi moko boye na kati wana nayebi te soki mobali naza soda place tokende mpe tokoyebana na ondima mpe na ngai na vi na ngai nuire na mboka oyo soki ye aza grave on comprend nazoba oyo eza en tout cas makambo ndenge ezokende ngai afande natikala ozala na problème ya mama moyindo te esali bato pasi ntango bato bayokake mama moyindo bayo omenanse nga na ndako na nga eza menace oyo mama moyindo ayaki osala na ndako na nga banda mpa na ye moto akufeli avandi aya komenanse nga ntina ndako na ngai bato tu baoyoka bato tu oyo baoyoka ngai nga moto nayaki olobela mama moyindo makama matanga na mawa na ba vidéo o mama moyindo olela c'est pas parce que oui ba pénira biso de ato lo ba su kombo na bango mais tango bayo menacer ngai na otanga ka kombo donc tango ba pénira qui déjà que non na ba mission na bino bolo ba su ba kombo na biso te na lo ngai moi je te salue là où tu es mama moyindo ngai na yo kombo na yo mission to otanga ngo na ye apande aolo ba kaka parce que mama moyindo akitina kata ndako na ngai bayo menacer nga mama moyindo ozalaki nazaki te na ndako wana nga na mba mutu asaka ba montage na ye on comprendre oh mulumba mutu asaka ba montage ba kutaki ye mais nga nazala nga musika te nanga pe mutu obatama te ngaso lingo bomanga fo bomanga pe na mili en plein OK na place obatama te na melaka diamba te na melaka eloko moko te o sala ke batu bakene en cachette on comprendre naza na mili soko lingi obomanga yi soki bolingi bobomanga boyo obomanga mais boyo obomanga avec des preuves vraiment ma garçon na pona nini pona boye neti garçon oyo ate alobi ke koti na ndako na ngai oyebi problème nini oyo yaza na ngona ngai problème nini nana mwana nga mo boye ya mukuse boye Iroman oui Iro OK nazwaka mwana wana inaperçu Nathalie na bato. Oui, ngalo oye ba série moko na yaka première fois moi na yaka na répétition na bino. Obengi ta nga to kala interview na ouais première fois. Roman bisika zali
bakoma ko tambola kiri. OK. Garçon oyo bakoma ko meme na babar bakenda ko beta matolo. Ouais. Na ye babetse ba matolo bazwa mbongo bakabola. Na zalaka na déplacement en voyage moko tant na ye na yo kyango salanga bien te. Na lobi non. Ba jari ya bana oyo ya mikuse ba bana mo boye. Normalement sur na ba militaire. Mais il remonte pas ça moi na tata de mukolo hein. Oui, eza terme pour même otuni papa na biso papa oza mwana ya mbula ni mwana ya mbula ni. Il remonte azana na 26 ans. OK. Oui, azana 26 ans. Pas dans la OK, de bande ko profiter ko kata na ye bazwa mbongo. Ngala yebisaka ye non, ngafona aider yo. Vi bataille oyo OK luka musala jamais na armée to la police bazwa. Alors na art lobby nzamba ko sunga yo on s'en sortir au suivi mais vi ba OK tambosi na ba bar siko ba rapport je on a commis na ndako na tongo nango natala boy porte c'est beti hein porte c'est beti ba nani ba tunanga ya quartier ba ko luka ngai nani malenga Jenita malenga OK Jenita malenga ya ko luka nga tomboki makasi afande mais yo ke zo mona na utika iba tambusa ke na babar ba ke na kosenga bambongo OK etake mokolo artiste na lobi na landela yango na landela yango na moni eza vrai na zui mwana wana na longoli mboka oyo ngamo na futele biye na memi tina kisasa na kotika ye place wa kozwa mayele ya art aza musika na ngapo peut-être bato bako kasondenga na rose kanda ya garçon wana pananga donc nazana nyongo na yete to discuter te donc fallait que aya ko filmer yo aya ko filmer ndenge ya lobby aya ko filmer nga bien sûr ngala ndako na nga bafungola na nango eza awa alors biloko nyonso bunga na ndako na nga moyibi ye wana monani moyibi amonani ye wana kotela nga na ndako chana mabete yaza bukabisa nini papa na communiquer avec déjà parti na internet na radio na télévision par-ci par-là na monida de la commune à partir de déjà par-ci par-là na pour la recherche omani makambo susu ngai epesaka nga kanda ngana tokosirika mpe na siriki ya mosiki na misiki tosenga tozalinga osinga ngana longo na tolo na ngai ye ti awa napesa yo conseil jo oyebisanga makambo olobisanga papa au juste l'artiste na kati Angola to luka nini to kende wapi to sala nini jusque là na comprendre l'autre sala te na zo comprendre l'autre to sala te to la poste la producteur ba ya boyande ni par rapport à yo wana ya papa ijoka nini ba producteur ba oyande nini tandis que ba producteur ba ya déjà ba kutaka banani ba kutaka c'est un rebelle wana lia ba mbongo ba donc ye azaki boye producteur akoya aotala ki Angola nga pe na leka na Angola atembo ya ko luka ndeko na ye ya mwasi aopesa producteur wow alingi donc producteur place a vendre ana mwasi na kitoko ba rane na poto yo pesinga aosakana na ye atiki abosani pe na histoire ya la ki donc Angola bato ba mo sala coupe mo boye aotekaka basi loko yo ndo za bo mwasi kitoko nga na travara na yo mutu moko benga nga te na katela bato mangala mais luka ye numéro na yepe circula on benga ye yo ozwa na sima donc ngafuna lobela yo malobo yo kolinga ye pourquoi nga mona linga ye bonga na linga kete ngamo pe na lula ka ye na pesi mbote pa ya ingénieur Odon ingénieur Mulumba non belle na boka patute parce que teni na la tu da teni akanda teni mo ya on expliquer pour Vo Joana Vo Joana et Salamaki avant-hier to utaina papa ijoka to ya to koti direction na biso Kapolo to kutana mama ibanga amona mwasi wana yoko yeba ye oko yeba ye pasinini nzambe na ngai mwasi moko azala pembeni ya mama Moindo na matanga non ngala te mama Moindo aleli makasi mais moi mwasi wana misu makasi alela kate à suivre makambo oyo nde mama Moindo asakaki soki batu pe mosusu bana kati to pe satana ta bon so kombo ebimi parmi bateau basali kama mabe soki comme ngana lobi suite donc tout parmi bateau bakotaki na ndako na yo non ngana lobi na kombo ya moto te parmi ko sakawana ya mama sakawana alobi rezo batu nya sopoto ola démission mo boye ba lobi ke ba artiste ba yibi ba mbongo ba zu parti wana ya mama mo ya ko saka ba opo donc c'est que ko sakawana ezana mbongo ba artiste ba sangisaki bateau ba liango pe ba sakeli bango bongo moto bateau ba participer
ndoki makambo ndenge ekindi yo to utana au Congo kisasa biso la kisasa ba ebisa biso lo mo boye tango mosusu ndoki yeyo ndoki yana za musika te ndoki yango ndoki wana la musika te oyebi lo mona oyebisa yo o nyoso mama moindo osala ponga na otanga kombo soki o nyoso mère a osala nga aya osala nga naza nga na bata miyete pas problème na yete toujours na défendre en plus na que mère et ça les soni parce que comme atina ndako nanga après aye kota la vidéo garçon mo ba lobele makamba bien OK et ça les soni pour jour mais problème est que jour ayoka ki Gabriel otanga kombo nanga abenga nga na téléphone rien n'empêche pesoki ayoka ki anga obenga nga décision nini esala ki maman moinga longola makone na ndako netia ya tipa nanga on ne sait jamais. On ne sait jamais. Wow. Bah, y a qui vérifier. Bah, comprendre que, ndako garçon, on a un côté. Ok. C'est pour le tinda. Oh, ya ça. Tala. Justice a mboko eza makasi. To ba, constater pour tout le bamangala, justice a mboko eza makasi. Bah, ça na ba service nyonso oyo, eza balandelaka des prix. En tout cas, c'est un crime. Là, c'est déjà signe moko ya liwa pananga. Il y a communauté congolaise. Communauté angolaise parce que tous en mboka oyo ya mbibiso et bercé biso et pesi biso ba nationalité otozali. Na obelela na yebike batamangala bazana kati ya gouvernement angolais. Na beleli bino botala likambo oyo. Naza menacé. Vraiment. Naza menacé. Menace nanga e bandi pa ya mama moyindo na ndako nanga na ndako nanga après quelques jours na moni nyoso o eleki en tout cas na yeli boso ya caméra pour na koloba moko obima moko obima bo comprendre mutu ni na tindaka batu po mutu atindaki ngana obenga ye nyama lidesu ya lidesu ye ava sima ye mutu atindi basali si garçon erreur au sale erreur grave. Donc, il y a sûr qu'il y a été filmé. Naza sûreté. Kounande mutuba oyebisa biso ke ba espère ya vidéo bazalit. OK. Ba ota la vidéo oyo ezaka ba filma ki muta ba kisaki maloba. Vidéo oyo mutu abande koloba na sima nango. Bango mutuba ochiche biso. Mais toye ba vérité eza nini. Mais et là on a adressé message. Non kokata tokoba. Eza na garçon mo boye, aza na sima mara ba garçon. Mais garçon oyo a salisaki ba émission on a tout kofinga tout nini omoni na milieu na bino na milieu surtout ya TV il y a des gens où mone mobile te voilà yebi omoni ye na za bosoki a toucher nga na obanga rapport ani omoni mutu aboti déjà na mutu bakabola bango te OK na obanga to na obangela ye yo so za Mario ngala Mario te na za sur vidéo o ba filmer ndako nanga ba filmer na ndako ya moi cité. OK. Donc j'assume que wana za ndako nanga o ba filmer o ezaka kere mutu wana filmer ndako nanga aza nani garçon wana az oyo ya nini ya Mario azalaka PD olobi je vous dis naza biloko ebele omoni banda bandosa ba biloko na bango omoni da batangi kombo na ngai non naza mabe makasi so na ye en tout cas bo sala tout bo longola nga bena ba identité na nga o na nango azaki PD aye ko se masquer donc PD ya deux fois koto ya bimaka koto ya sarabo azo occasion na ye ya vie lelo e place vanda ndeko na ngai toza ndenge moko te ndako na yo faso kobongisela yango eza ndenge moko te na ngai o nde na oluka mpona bongisa yango yo mwasi akosala na ye akobongisela yo ngai nde na boso nalingi basi babongisela nga ndako soki nalobi basi babongisela nga ndako yebisa ngai naoza no ndeni nzinga za solution makambo tandis que totravaille bamakambo boye tofingama chaîne na biso pe balinga bakitisa biso totravaille na chaîne monene Gémidor TV eza chaîne ya monene eza na ba projet nango oyo eza nango débit komona ngai elobi bomona biso na Dubai
totelemi place moko biloko yango ezopesa bango nga somo lobi bomona biso tolongola na Dubaï na province province ya Angola awa parce que kala mingi te tokende kabinda kala mingi te soyo eyamba biso pétrolier tout ya soyo to ya wana Trezeguet le grand pétrolier H40 bokota marambo oyo la fois H40 kala te tokweya wana bana kabinda bana lufu tozoya bana ya de kabinda kunene lunda pe no tokenda te lunda babenga biso to ya wana lunda tozala bengela wambu lubangu tout tokoma wana vraiment poto pesaka ba abonné na biso ya Gémidor elengi donc tokoma presque na fin ya émission parce que TV za radio TV za ngonga donc émission lelo elaki poto la kisabino nini o boto sana ndaku ya afande de bena chaque kongo ya Angola ba artiste comédien ya Angola na ba musicien ya Angola parce que ye akipara mututé o za la journaliste okufi o za la parce que tout le monde quand même na mama décor za na biso na Angola te mais moi na décor tanga kufa ki mutate ma ke afande na ba comédien tout afande ka mutate le maka donc afande azali chaque Congo ya Angola donc étant que chaque Congo artiste à danger chaque Congo ye mo comme à danger yaya tozela te comme grave parce que lelo dernier to moni la on ba comme na kata ndako be pa mena faka de tout ali boso to belela ka tout rami ba ko to moni na mutu akene ko kota na kata ndako na mutu ye mo ka sali ba vidéo alobe makambi n'importe quoi na ndenge na ye à toi to senga na population gouvernement de la biso responsabilité ya likambo oyo Soto le baron na portugais. Attends, tant vous appelez le gouvernement d'Angola, nous ajoute dans cette situation parce que cette situation está muito mal, está muito negativa. Sobre acerca esse moço e esse senhor que foi se entregar dentro da casa alheia, foi lá fazer um vídeo a mostrar no público porque não o moço está passando mal ali. Então, esse já é um crime, porque o moço já passou muitas coisas mal que passou na vida dele. Já lhe colocaram várias vezes. Já lhe entrou dentro da casa dele, já lhe roubaram as coisas. E estávamos na procura de quem fez esse tipo de coisa. Mas hoje, como o Deus não dorme, o Deus sempre fica aceso a olhar, a controlar os filhos dele. E encontramos... Não sabemos se é mesmo ele que foi lá o filme, porque a voz que está é a voz dele. Então, como a voz dele é o número dele que publicou todo na rede social, o número que está publicado é mesmo o número do moço. Além dele, não tem ninguém mais que publicou o vídeo da casa do senhor Afande. Então, estamos a pedir no governo, nosso governo de Angola, olha esse caso, levanta, nos ajuda, fica na nossa frente e nós ficamos na vossa atrás. E você nos mostra o que é a verdade, porque nós queremos saber, queremos descobrir o que está passando, porque hoje aconteceu nele, e amanhã pode acontecer a mim. Nós estamos a fazer o nosso trabalho e a entrevista, nunca ofendemos ninguém, nunca insultamos ninguém na nossos vídeos. Então, como aconteceu isso, estamos a pedir só no nosso governo de Angola, porque nós estamos aqui em Angola, somos angolanos. Governo, por favor, levanta, nos ajuda nesse caso. Não deixa assim, não deixa assim. Levanta, ajuda esse momento, porque o moço está em risco. A vida do moço está em risco. Uma pessoa que você não conhece entra na tua casa. Aonde que o senhor conseguiu a chave do moço? Aonde que o moço conseguiu entrar dentro da casa alheia a fazer o vídeo? Por quê? E pegou os telefones dele. Pegou o dinheiro dele que estava aí. Então, não sabemos se ele... E ele até pode se falar porque não perdeu lá muitas coisas. Mas não quero mentir. E ele está dizendo sempre, secamente a verdade, das coisas que desapareceram na casa dele. Então, o governo nos ajuda nessa parte. Por favor, governo, estamos a pedir como vossos filhos. Porque sempre fala o governo anda atrás dos população. Estamos aqui a chorar. Nos ajuda. Porque esse aqui já é um crime nesse senhor, nesse jovem. Então vocês levantam, nos ajudam nesse caso. Era mesmo isso, uma prova que queria dar no nosso governo de Angola para nos ajudar. Não deixe esse caso assim, não deixe assim esse caso. Levanta, nos ajuda, apoia nós. Vai ser bem. Vai educar quem está atrás para amanhã e não fazer. Para outra pessoa que está também nas casas dele e quero fazer isso, para amanhã não consigo mais fazer isso. Muito obrigada pelo vosso apoio.
Continua sempre assim. Muito obrigado, nossa governo Angola. E amo tanto de vocês. Beijo para o governo Angola. Obrigado. Nasulukisa message boy. Vraiment. Vie artistique o nyonso nga na passé na mboka oyo. Na ba film o nga na tourner na mboka oyo. Na monaki lokola na sala théâtre ya bato ya mangala. Fona kende ko évoluer yango le na Congo, on pesa yango valeur. Na bima Congo na sala presque de Covid nyonso ekanganga kuna une année à 2 ans. Oyo na zoki terre participer na ba film oyo ya Gabriel Bolembo, nazwaki ya Mama Top, nazwaki ba film ya nani ya Barcelone, nazwi ya nani ya Palata, na Top Vision, nazwaki ba film musu na tournaki eleka na Bellevue TV, na kendaka tepo na yeba na karamba moko na kendaki po na nini. Nazaki artiste à Congo. Quand on est à l'époque, moi, so babenga artiste so babenga artiste ya Angola. Na mo ngonde ba fingi na mena tango muke na kendo va na Congo. Ba tout artiste tout babenga artiste na za na Angola. Donc na yoka ki fierté ya ko mema mboka mobimba ko na donc lelo naza fier babenga na artiste angolais. Yango esala ke na kisaba capacité ba filme wana ezonga boye na pesi pada ba mbote po yemta bimisa yango awa batu batala yango esala pe bien oyo ke lelo na za fier de na oleka na émission boye ata 2 personnes ba reconnaître yango evimbisa mitema ya bato belé vraiment merci na yebi comprendre que théâtre na biso ya mangala et c'est nga faut travailler pe na Congo yango na mongola ki mwana nanga mokuse na artiste na meme na kendaki na bango na inscrire bango na groupe ya président Gesho on place azali na pesi yo bambote bana wana baza bana na yo baza bana na yo pena batikali pa na yo pesa bango makambu tango bakoya esu na mboka binemi bakobakisama en tout cas merci à Fande merci bambote na bato balingaka yo ligne le ba comme mot de la fin na pesi mbote pa ya Fifi Connexion Fifi Connexion na pesi mbote na ngai pa ya Tito Mujidba Gelor Kula Die Kula famille Kula mobimba ko bango bazala nanga très bien bango pe ba contribuer même na garantie au foot ndako wana bako bato ba filmer na pesi mbote pa Mama Étoile mama oyo akomisanga pena mwana na ye problème yango wana akomisanga mwana na ye onyo soleka na ndako na ye azanga raté abetela ngai avant azwa même décision mosusu merci mama na pesi famille nanga mobimba famille Mbumba famille Mampuya famille Ndamba famille Mbenza en tout cas baza tellement belé na pesi na pesi Emembaiki Bizazali bambote na pesi papa Honoré Mwanza passeport rouge pesi bambote Zeta Moïse betela bisoka nzete wana papa Honoré Mwanza ya nyoso oyo ya ngana zala nga seul contre tous nandima tout na justifiera te oyo koya ndima yango mais papa otikalaka papa donc toujours et même baiki asa ngande to solo la yiwana en tout cas merci ngana otika ce message moko pona ba comédien o ba na Congo Mama Étoile Mama Top Gabriel Bolembo bota la fin de ba publier ndako na Gabriel Bolembo botele mape makambo ya ngo so ngana ko ya ba problème mususu et la contenu ya po atele makambo kaka Gabriel Bolembo oyo akomisaki afande oyebi na tourna film mona Gabriel Bolembo tout ça moi embrassement moi bisou et boma et ça panique na mboka oyo banda na pesa Gabriel bisou ngana comprendre que asa grand vraiment grand en tout cas ya Gabi bokota makambo parce que makambo ndenge ekende là et que bien te merci na abonner biso nyonso surtout ya Gemidor TV continuez de vous abonner sur notre chaîne boza jamais dessus ba o baza na posa ba comme abonner na biso ya boyi ya penza bo s'abonner eza na ngo pasité so ko s'abonner no ka ku okina cloche wana mukeza kana ku au fini biloko tout et ça la mendo ku eloka na te ba tele ba émission mais bo s'abonner bo même ça notre crédit na hote et ya au crédité ko s'abonner et ya na ko abonner il y a crédité donc au fini le twin et sili nango en tout cas merci encore à notre boss Deo Nzinga babi papa de tous papa makambo ngolo ba ki ezoko kisama yango yo makambo lo ba ki moto européen Angola oyo yango to komo mona en tout cas papa yo moko e makambo ne ko mimilango et merci na batu nyonso surtout balinga carte pila Fifi Connexion
yao yangoyo. Et pourquoi pas encore équilibre yao yangoyo. Et pourquoi pas encore là je vois Cécilia Batista. Irbe Kazeza. Irbe wala général Jene. Comment ça l'a été Kadi Kadima. Bokete donc Kadi Kadima Bokete babi muto solarana batunyo surtout. Aïcha Mwasi ya Pembe, Aïcha babi. Aïcha Mwasi ya Pembe. Aïcha Isabelle, moi ça Pembe moi na Gilamba. En tout cas, et merci encore à mamie de moi na pesi yombo te bisiko a pozali. Famille na mau, bosimba rara idéologie zo kende. Afande yambo. Afande yambo mabange sila kate. Oza problème mabange sila te ya. Ensemble avec pour bateau au basiré biso ba soutenir émission na pesi esko lelo na biso vérité. Ba ça on a mikili wana na France. Mais olingo pesa biso ba na bateau so ngamba fongwa matea ya fongwa ma. Mulumba fongwa ma po makambo ngo. En tout cas merci encore Poupée Disto. César Balta. On dirait que Turquie ba bon séjour na yo motema ya pilelo. César Baltazar Poupée motema ya pilelo. Babi Mouta ça la carte plat pas ça là. Fais ça. Je t'aime bien. Et pourquoi pas encore. Vous êtes tellement belle, hein. Nouvelle alliance, pas la nouvelle alliance, surtout mon pasteur, mon père spirituel. Mon père spirituel, Trésor Panda. Pas Trésor Panda, en tout cas, mon pasteur. Et pourquoi pas Roger Monsengo, mon pasteur. Roger Monsengo, Babi, nouvelle alliance, toujours l'icolo. Et là, je vois encore, aïe. En tout cas, merci à Bande Cognon, surtout restez branchés sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Partagez. Babi, l'émission, à ma casse. Analyse, Silène Bao Feta. Silène Bao Feta, tout Timbara Mboka. Babi, tout Timbara Mboka, on a Ilia. Sur la peine, on a des caterpillars sur la lenga. Merci à Bande Cognon. Vous vendez de l'ambissa. Merci à Bande Cognon, surtout au Balina. Continuez de vous abonner. Moi, la ligne, on va commenter, on va commenter. Et ça, là, on a bien. Et ça, c'est un peu l'obinaïe. Erreur, on a bis, on a commenter. C'est bon, comité, non. Le mbalo to saki erreur boy lobi to bongi sango poto pesa bino ka biloko ya kitoko bolinga. En tout cas ba abonné na nganyo sa TikTok ba mbote na bino na linga bino mingi ba tunyo sa ba linga carte plat ba mbote na bino na linga bino makasi. Restez branchés sur notre chocolat mboyo maman na choumi na choupette deux familles Joël babi trois familles toujours to zawana. En tout cas na lela bino ya trop et pourquoi pas encore Isabelle Caroline, Madina de moi. Merci. À la prochaine. Bisous. Istanbul, Tozoya. Kalami. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'endors. L'initiateur, c'était Yontinga. Akanga Masolo, chérie de la chienne par excellence.